Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, 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 mingi na bino. Nyos tu ba ebolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesi mino ba mbote. Abarizene, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, tout va bien. Par la grâce de Dieu, nous avons Mamazo, Batelepso, Kimi Ezali. Et vous, de votre côté, c'est comment bande konanga boni. Bolamu kindengenin. Journée et le kindengenin. Na moni ke to kutanite. Donc, samedi, na bino to kutanite. Dimanche, to kutanite. Mais téléphone, ba obalinga maman Eliane Nitu, maman Nitu, pona nini. To moni ote samedi. To moni ote dimanche. Ça la yesengo, hein. Ce qui bat bazolo kayo, ba obalinga kayo. Ba fanatique révolté. Ba vrai o balinga ko bazoka mena moni yote ndenge ni samedi otiki bisoka boy dimanche otiki bisoka boy et il y a des jours comme ça ndena ba que chaque jour hein surtout que semaine on peut mutu na ngeza mingi na prestation donc makambo belé pe na mutu mambo ça la pese belé on vraiment na ki concentrer te pona zo temps ya ko sa nini ko sa la émission ce qui na lelo par rapport à ba voice on a zui ba voice ah la 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 mama yake na mama like wa malaya wako hapa duniani kwa wanawake wa malaya wako duniani hapa sikuwa najua wanawake wale wazuri na kwa malaya hivyo hiyo iko Himalaya hivyo. Dada zangu, mnaona hiyo mwanamke amefanya mambo no vous comprenez nga soyez les autres qui mangent. Je suis maman Eliane Nitu, votre deuxième maman. La reine mère, appelez-moi Kimia Kian Kakalkona Box maman Nitu béton. Dans le basso za mutakanda kotala ngaite pour ko sepla na ona ngaite. So mo za mutakanda, oza fanatique révolté, oza mutema likundu, oza mutema ngai, mutema bolo kotala ngate pour sani, o sepla na ngate surtout yo na ye ko. Surtout yo na ye kuna ba fanatique révolté botala ngaite. Toko solo la bo momo ba vrai fa ba moni 2 jours ba moni ngate ba lukenga maman ile ndi to moni yote ezala kande bongo bande ko toko solo la boy likambo toko solo ezaka likambo obine boyebi bo komona mikolo nyonso wa ndeko moko ya mwasi azala na bibiel na ya baswahili ndeko na mwasi na bibiel na ya baswahili abimaki na ndeko wa mobali to benga na kombo ya beauté image bandeko bele basepela ki mingi babenga ki ngai par rapport ya analyse na salaki ba mameli na ntuka osololi malamu parce que na kotela tunyo so na ndenga na monaki nga habite na tel na histoire beauté image yekaka mobali ya Anna Maria beauté image mobali ya Rita Kimanga beauté image mobali ya Croquette sikoyo na basi ona nyoso moso ya bala tshana ndako aza croquette pona nini mitema ya basi fe sufraka pona nini fo basi bakanga ka motema bamona aka pasi kanga ka motema mobala tazo na mosi mosusu kanga ka motema ba maladie ezali ba maladie transmissible ezala ka bande konanga et pour mibali bali ko tromper basi eza malamu te ko tromper mwasi et bébé saka bolingo et l'on le rappelle crédibilité yo mutu makambo se bon rasala on ko batama mais sozo sala on ko batama te o sala boye batala makambo o sala non et bébé saka nanu afin il peut sera soni na famille même sozo na ba parents ils sera soni et surtout soko za na bana ozo sala makambo modèle wana ezara soni makasi. Alors bande ko likambo ezara te ba loba likambo pona yo oyata ko démentir ya ke likambo ba lebi pona nga eza bongo te mais likambo ko kamwa komona ke moi c'est abimina mobali ya moto assumer je prends tout sur moi, j'assume que abima kina mobali ya moi wana. Vous ne savez pas comment est-ce que ça fait mal mobali abimina moi si moko boye mobali pa ndimi ke na bima kina ye, ça fait toujours mal. Et pour moi ça quoi assumer que oui mobali ça fait mal hein? Et ça la rapace et le kwa ndenge wana yango wana mibali mingi mobali soka lingi mwasi na ye e ka sali bo job ya ndenge wana akowanga na kolinga kutu teke mwasi na ya yeba po mibali basala ka toujours azo sala malingi te mwasi yeba mibali bazali soko azima kango lebi moni ndenge na ziobo soka mwasi na nga ndako yebi ngana yo esili alors au monde ceux qui mwasi na alingi mobali ako respecter malba alinte mwasi na ndako asani ayeba ngali kambo ko beba o malobe utika pa na ngate onde kwa za ko assumer batindeli ngai video moko voice moko tokoyoka ka voice en tout cas eza voice ndeko mwasi lekaki na live ya ndeko moko su ya mwasi o asala kaka ba émission a détailler nyonso pona nini ye abimina ndeko mobali jeune homme ya 32 33 ans na kombo ya beauté image
eloko nini esali ye azwa beauté image atie na mbeto na ye apesa ye mabele na ye apesa ye matoyi apesa ne pa ibana babimela po balobi et donc kuna ba fantasme moite ne pa yo to botelaka bana nyonso apesi beauté azaka wa donc moite bandeko nanga toyoka nanu ye moko ana Maria makambo alobi eloko etindaki ye abima na beauté image beauté alobaki que eloko salaki babima abike mwasi aséduisaki ye na ba culotte na ba soutien ndenge abandaki kolata eséduisaki po kende ko salela chaîne YouTube po kende ko salela ba Photoshop mwasi alobi te ezalaki bongo te nga soki nabimaki na yo nakangi oti na ndako na nga navandisi yo naza na raison oyo nasalelaki wana bolanda boyoka bino moko na matoyi na bino lisolo na bango yango oyo. Mais oui, on se l'a ensemble. Mais oui. Yo, tu défends le Mikolo, nyonso penza beauté était au top, hein? Loba na maman. Si quoi cuisine na tocho na masana na tocho si solia. Quand les zalaki, on a vivre sans tabou. Kilote ba moni ana na ba kilote na saila ngo challenge ko lekata kilote na mo pousser. Donc na mutu mon côté ata na nyeya tabana ya ko sa ba challenge na ngana yo bana sonité parce que je vis pas pour les gens. Pas moni to fana ina na côté total la télé, to kon ko s'embrasser. Non en fait on dirait non na lingi na embrasser aller yesu ko intéressé bolingo po bakati son. Azui téléphone na ya banjo filmer biso. Okay. Quand on filmé biso, tant on a remarqué la Monique a filmé ngana tie fucking désolé hein na tie moi c'est pardon. No ba na ma chérie. Ya, na findi na tie musaki boy. Après aye akati. Bote lobele l'accent vidéo vidéo ngo bimi kitoko na tie atika bote lobi tindela nga vidéo wana. C'est comme ça camarade nanga azui atindeli parce que ebimaki hier c'est fait là une vidéo moi ça na azu vidéo atindeli des vidéos au monde de internet wana maman Sarah déjà na départ makambo ndenge bandi ngana expliquer pourquoi je suis pas sorti lelo tango bana solo na ngana etino bien que tina ndenge solo na ngo za na confiance na ngateme après avoir continué le capture na vidéo na ko na ko filmer et ça capture te na ko filmer ndenge nini na solo na coquette c'est là où on comprend de ceux qui n'ont pas ça ou bien nazo constater on comprend maman vidéo na azo répéter en lisusu depuis makambo e bimi leki na nga elonga bobe soki azawa elonga soki azawa ayebi ba capture ya vidéo obino nyonso bomoni lelo makambo e bima na réseaux sociaux c'est pas moi j'ai même ma tête à couper c'est coquette qui a fait sortir ça. Jamais n'a pas qu'on se permette na lobelo pour la nini na banani comme dimate pour nga côté na ngana roba bimisa côté coquette pour la nini na zaki sirte à koko salango parce que ezalaki ye muto osopana mama saranga na mariete na tikala ko ya ko la place na repete okomi yangoyo bokoma kina niveau ndenge nini bokoma bosola na coquette ba vidéo ke zongi les audios aller retour c'était dans quelles circonstances? Circonstance na moi ezake tozali na ndako obali numéro ya coquette akomanga CDI Pierre c'est la coquette qui commande nani CDI oui eza lo kwa contrat CDI ouais CDI wapi maman CDI o kaya CDI ya contrat contrat déterminé nzabelanga so coquette ya proqueti yes proqueti CDI wana eza lokwa contrat moko esilaka te contrat à vie ça contrat à vie de proqueti atiaki bongo sikoyo ngata moto na appliqué makambo ya natie baitimatum likolo ya table tokomi code moko à téléphone tout biso mibale tozo gérer c'est là où il change les noms alobi na supprimer numéro na ye na bloquer de partout nzokande akoti na téléphone na ye a changer combo atie combo mususu o ngana mibali pona mwasi azokende kolinga makango a changer même combo ya mwasi na ye oyo ya bala
achange même comme mwasi na ye na kati ya telefone na ye po azobanga makango mibali les hommes sont faibles yoka mibali boluka bocomprendre siko po alinga na bengaki question na okoma ti mobali achanza kombo na ye na telefone juste parce que azala posa te des fois po ye abandaki oresiste kobenga pardon question moko ye tiko ndenge obimaka na ntongo ozalaki mosala bote mpe aza obimaka oke mosala seke bote mpe azwaki akisa afungola ndako mais oui napesaki clé na nga ndako azali na clé. Ok. Donc, so pas outi moussala zongi pe na ndako. Oui, ça y est. Ok. Continue. C'est comme ça que outi na Saint-Denis, na téléphone na ye. Après, téléphone les a un problème, na suite téléphone na PCA, abana ça la téléphone na. Donc comme il a ndako na téléphone ko la table, na moni appel manqué moko et enchaîner trop un appel vidéo. Na koti na cliquer numéro ya Kinshasa. Kombo atie na yeba kombo ngote na tune o nani. Alo belinga ote eza batu po bote a sala rappel moni ba biloko ndenge ba filmaka matanga ba organiser kuna na Kinshasa ba tie ba télé a excité bato yo ba saela nga ba motela nga ba télé ya matanga. Yoka mobala zo wanga na mwasi oya ye. Mobala wanga ni mwasi mibali bandeki. Et bien, ils appellent vidéo. On a ça. Parce que côté pété, pourquoi t'as peut-être 1 million T? Ah, maman loba pardon loba ka. Vous comprenez, bah tine linga émission na monta sala. Monta zoka émission à voix tine linga on appelle na télé bino kaka. Na lobi oza siro ebi numéro te na yebi na yebi yamba ezaba na wana. C'est l'homme qui m'envoie des koyamba. Mobali ya libala. Azobanga makango azobisa mobali ki azobisa makango ke yamba numéro wana ezaba na moko ba obenga et pourtant moi si na ye moto azobenga amoni pe bika changer combo ya moi si na ye moi si na yoti nani coquette kata na ye ko kata tango na kati na surprise nanga zela na capturer le yo ya mama soko tali na capturer. C'est bien. Tant on a Kati et là on a Zaki surprise, j'ai pas compris. Coquette, ce qu'il y a un numéro dans la zone là qui est en Wapi. C'est là où je vois directement Coquette qui m'appelle sur mon numéro. C'est là capturé pour moi. Maman, moi c'est un doigt alpaka moi si elle banda te. Ceux qui m'ont bala zuma kango koluka makango wana te. Pourtant on tourne à mobile. Wano bi makana mo wala wanga naka. Mais ce qu'on solo qui moi si elle banda. Nous m'ont officialisé la situation. Voilà dimanche. Ça veut dire que Croquette Azaki déjà. Maman, challenge que zogi na TikTok maman njoko aki na monyoko liboe. Zela Savana Tindelayo. Moi si anda kolkaka moi si libanda te ba mama. Moi si anda kwa mama mokonza luka kama kangu te. Yo moi si anda ku Coquette, quelle erreur. O comment tu bengi moi makangu ya mobali na yo. Ce qui mobile banda ko wanga la siko mobile officialiser mbala moi parce que oza na mbala. Na moni na kati. Wana na téléphone mbala na tindeli yo. Makangu na confisquer téléphone à mobile pour voir combien de belles faible. Il y a un mobile à mon colo, mais moi si moi on peut diriger gauche droite. Nicolas ni. Diki. Wana numéro Coquette pour te béninga. Ezaki dimanche le 29 septembre. Coquette a béninga à 19h46 au Tali ou bien au monité maman. Et de télécharger ma chérie maman héros ceux qui makamba qui songi maman bande ko so botala nga ya basi soko oza na soupçon déjà au moins mobile ko linga te ko benga mwasi wala ko pesa mobile na yo accès ko benga ka mwasi aza ko bima na mobile na yo te au moins appelle nenge coach est-ce que na capture wana la qui sur place na bengi Coquette na numéro na nga et Coquette mutabenga ki on a 19h46 Coquette ko benga pourquoi ko benga Coquette obengi mwana moso na numéro na ye benga kaka mobile na yo yozo bengi moso na numéro na wana penza omiko ici ma benga kambanda ti mama lobaka oboya na téléphone à beauté na yambaki Coquette na appel na téléphone à beauté ma téléphone à beauté dans na parti na moni Coquette a rappelé mbala moko na numéro nanga na numéro na ye moko abengi na numéro ya mbanda ya mwasi ya mobali totali eza na yambaki
allo 6 secondes nga pe na reconnaître te que ça 6 secondes ne faites pas ça na yambi ezaye na kati abandi kwa shenenga ba message nyoso moni wana bandi ko finga ba na changa kasite soki mobali aza kobima na mwasi mosusu mama mpona dignité pe valeur na yo kolandaka mwasi wana te yo bunaka kana mobali na yo kolandaka mwasi ya libanda te mwasi ya libanda balandaka te mobali ya moto ozwi telefone na yo obengi na appel vidéo j'espère place wana bazia ye abengaki coquette na appel vidéo coquette moto abengi mbanda na appel vidéo esali bino tendedede donc en fait omoni bapiège oyo mibali balobaka ke eza bana wana ozokanisa okotanga duti mpo ani soki ozokota duti yamba kasi tellement koyake na yamba te mpo na yambaka appel na ye te mais édition moko ematinga kaka ke na yamba merci mix mais édition moko ematinga kaka ke na yamba na yambi eye mpe azaki surpris Conquête na hier mutu ochanza ye numéro to bandi discuter wana leta na kati téléphone mama mokonzi abengi bala moko numéro na nga donc il respecte bi mama mokonzi azo reconnaître que moi ça ndoko azaka mama mokonzi na tuli mobali azana numéro na ngai c'est là où je reviens et comme si comme bulutu mbulutu kende zonga e boy na e bibde e boy na boy na kena zu téléphone ya beauté na maboko wo na beauté li beauté téléphone mwasi ya makangu mibali baza na faiblesse mobali ata mwana mosala oyo akombolaka ndaku soki kaka sa ali eloko wana se fini mobali ata aza mokolo akomi mwana moke mwasi akomi mokolo mpo kaka asali nini surtout kasi ndenge abengi amoni ayebi ke naza na yo et après yamba ye nasimbi telefone soki bomoni video oyo Croquette abimisi donc Croquette ntango arappele nga na appel beauté alobi kasi yamba abengi amoni ke naza na yo manka respect oyo abimisi yango na réseaux sociaux eza Croquette abengi nga na appel vidéo tosololi nga na ye 2 minutes premier appel manqué zela na capturé le mibali balingana bato ya maboma mwa bato ya balabala mobali mpenza bato ya maboma travailler bien ya tiki yake mibali c'est là où tant abengi nazo yamba te poto mobali azo yitame so ndenge aza na posa ake na moti na suka yamba ye na kisa place nga na zabota la vidéo na bien abengi sikota abengi première fois appel vidéo na boyo yamba azo continuer kotika la message deuxième fois bengi na boyo yamba troisième fois non ndenge oza na posa ozwa na yambi ye ntango ayambi nga abandi mbala moko kofinga aba wana si atinaki nga deja bavoice ya kofinga nga abandi kofinga na lwanda nde explike na yesi mama kosetinaka sete omoni oyo abomaka na epe akufaka na epe zela natindeli mosusu oyo abomaka na epe akufaka na epe ye tozanga na ye na ndako nde place bomoni nazotambusa telefone nalakisa mobali na ye lokolo obengi mbanda azu le dessus ape kolobela ape mobali aza wana ke ye toyani na ndako omoni ye eposaki erreur ya kobenga mbanda mobali na yo ye oyo nalakisi place beauté aza naolakisa nzoka nde ntina ndenge Croquette azobenga bongo atiaki déjà système ya video ya koenregistre oui c'est ça donc ndenge aesistaki bongo ezalaki mpo azwa bapreuve ntango azwi siko video wana agarde yango esili discussion akoma obenga na numero ya mobali nga nazocontinue koyamba ye natiki na nga azobenga après un moment donné Silas radio nabimi na se sentaki déjà étouffé na bimi libanda nake se balader un petit peu na tiki nani mobile na kati ya chambre c'est là où Croquette a incité sur quoi bengi na appel vidéo on moni vidéo place bimi beauté azola ki sa chambre na expliquer bino ndeni vidéo na bimi Croquette a bengi lisusu bato bolobi nga mutu na bimisi ba vidéo comment fait-il conversation ya Croquette na mobali na ye na appel vidéo a capturé yo makango azo ni mobali na ye soki ezalaki nga parce que wana abengaki na numéro ya beauté ntango abengi beauté azo répondre ya esi tala naza na kati ya chambre place ozoloba mpenza effectivement oui naza na ye tala chambre na ye yango naza na yo ka mobali nde azo amanke mwasi na ye respect amanke mwasi na ye respect ke tala ye yo naza na ye na kati ya chambre
yoka manquement d'esprit asi asimaki yango déjà yoka loba na mama asi asimaki yango déjà mama Croquette soki makambo na oloba na bosi approche à Croquette depuis dimanche a capturé conversation ya yena beauté ou bien communication ya yena beauté soki loba après émission ndeta musu basola ina beauté pendant tout ce temps beauté abanda ko répondre Croquette akemba moko aki asali groupe moko atie mama ya beauté na papa ya beauté na beauté ye moko apesi rapport pour annoncer bango azozongisa alliance trop c'est trop à supporter comme ça moi na bango aye à répondre ba parents na ye ba bengi ya ici makambo eza ebele moyen na expliquer bino exactement botiki asa la crise na ye Croquette tina ndenge azo solola azo sala ba meeting na ye place azalaki azo expliquer aza ko se victimiser soit disant femme soki ndenge nini ngana beauté toi place moko tant Croquette aleki et pas ya place ya lekaki c'est là où on moni vidéo oh beauté alobi mama luka bagi alliance sur la place ezalaka pour répondre yete na réseaux sociaux filmer yoka manquement ya mobali nga zako manquer mwasi ya ndako après bato musu bako kotela kete tonga lisano soki ndenge nini yoka ne baza ko manquer mwasi ya ndako na mobali ya bala ye après mama si aleki émission oui yo bela beauté si aleki émission nga nazali na ye soki bato balandi bien publication nga natiaki yango na compte na nga après émission ya Croquette. Ouais, bato ba lobby na yoka yi lobby moko azo expliquer que beauté yake alangwe na kangi na kati chambre na bimise bagi na makasi na butu na kena filmer mais bato batali vidéo wana eza na journée eza na kati ya voiture nga na fandi na dudu na nga na filmer yango na vola ye na droite na nga eza na butu te alalaki te po balongole alias aza mwana mokete bato baza na pareil bayebi kazali su na bagi na maboko te non azali na bagi lisusu te sans osalemba mibali ndoki po mwana mwasi ya libala kende kolinga peti ya mobali mibe mwana mosala eza fréquente me mibali kaka balinga bana misala mabe balinga bapeti ya confiance ya basi mabe balinga bato ya maboma mabe Ok, merci. Public bazolobela nga mutu, na bimina mobali ya mutu, na bengi mwasi na ye, na filmer mobali, na ke na tiango na réseaux sociaux. Est-ce que na ye kotuna bino bato bandako finga nga mutu, mama Sarah, na ye bite soko koko lekisa image wana na ba page ba mona. Yango. Nani mutu atindeli nga image yo elimi na réseaux sociaux. Ok. Nani mutu anani enregistrer image wana. Croquette. Merci beaucoup, maman. D'accord, tu ok. Quand vous arrivez bon, mobile alobi mbala moko ndenga kena ngo boya comme publier makamu nyoso Croquette a okene na se. Ngana mobile place moko. Azo mona ngo. Alobi na répondre teti a ozon la correct. Ndenga ye a résoudre problème na famille. Ngana na tate mko famille va permettre ngana loba na obimisa oh nyoso pourquoi na komi na point ya bongo parce que déjà na zongi sima. Tango bote utaki matanga ya koko na esoki akosinga wina ndimi mobali ya koko kosa mais a expliquer que clair que yena Croquette akanga Croquette na ba message ya mobali moko azaka na Belgique et puis ya mobali mususu azaka na Congo la kiss de rage mobali ya Congo na ndenge azo expliquer nga na cible mba moko na yebisi tout justement et kokozala tango mususu moto oyo nga na zalaka na ye parce que abetaki pe masolo que moi c'est un mobali yango azopesa rendez-vous na Croquette bakuta na hôtel du fleuve nga moko na kemba na moko na comprendre que mutu ayambaka bato na hôtel du fleuve ye wana on comprendre mais sauf na lakisaki beauté position na nga te ke nga pe dossier na nga awa makambo eza boye non na tiki ya sa portée bongo qu'est-ce qui se passe tina makambo nyonso eza ko se passer Croquette consciemment na entourage ne ba yebi na bande kone ba yebi beauté azali na contact na yete parce que beauté alobaki nazela mo pepe nyonso esila ndenga contactaki ba famille na nga to ko fandisa pe nga pe na obimisa o nga pe na mona kyango na vivaki yango soki na koko kota na ba détail na toucha bana te mais o nyonso boyoki na kati ya réseaux sociaux ebetami nga na za parfait te soki mobali asaportaki te ou bien akutaki mwasi na mabete ou bien na mbeba te. Je ne crois pas que mon mobile a zoba au point que article la mobile merci beaucoup article la
maîtresse asimba téléphone tina nous voir bana se discuter na mwasi na ye bref ale soki ezalaki bongo mobali alingaka zwambala moko décision na minute wana alors je quitte ndenge osali eloko wana na mwasi na atazaki zoba ndenge nini alors soki problème ezala na kati na bango te Beauté alingaka kende Beauté il est pas parti parce qu'il y avait déjà des litiges un problème à séparation Beauté soki ti lelo a continuer à garder bague wana na maboko ne pona soni babalana na ndenge ya tembe na réseaux sociaux mokile mona lelo ba mona lobi le landime bague longo na maboko et sopaye c'était ça ba changer nga scénario bon ça million de j'aime s'il vous plaît to pour la commentaire loba alors maman problème autant webini et qui ndeni ni poe komake Beauté allait kasi quoi qu'il négocier l'émission lundi problème s'est passé dimanche lundi maman Sarah vous avez rappelé date dans le jour émission Salemaki si je me trompe pas c'est la Natala sœur Nanga Tindila Kinga émission c'était quel jour c'est la Natala tac 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 a Tindila émission ah non émission en gros bandeko bozolanda ngai soki oza mwasi na kati ya ndako ya libanda kolukaka mwasi ya libanda te kobebisa crédibilité na yo koluka ata ozoyoka koluka ye te manquement respect ye mpona nini mpo kokete aluki mwana mwasi oyo abengi tina bapele video mobali aza wana mobali aza koapuye mwasi oyo baza na ye mercredi na pali na ndako nanga na tongo petit tia nanga ndeko na biso mwasi leki nanga nani nyau na direct na tongo vers ba 10h 11h ba 9h 10h na banai na koti après na bimi na likolo ambeto makambo bandi déjà ko ozwa plaire batu nyonso ba komisi ko benga jusque là maman Sarah ngana expliquer pour la nini na se permettre quitter na kombo nzambe azoyoka nga soki na okosa nzambe abotolanga mpe mananga na satandaki te ke une femme mariée oyo a se sentir humiliée akokaki kozwa image wana ye moko abimisango na réseaux sociaux Beauté azolobelanga oyebi ete aza moto ya média aoko profite na makambo oyo po arranger situation oyo eza kose passe entre biso mibale alobeli non aza capable te alobeli nga oyebi ete yoka mibale na tongo mibale bayekosambusa basi ya ndako esalemi ndenge nini leki na ngai elongo aza awa soki botie na kati ya commentaire aza elongo aki m'appelle atindeli nga capture natindeli capture elongo abobe bobe elongo aza wana natindeli capture elongo aza wana makambo nyonso eza kosepasa en tout cas mibali mibali soi-disant baza na matière ya yaya na yo Hola. elonga mutu ayelinga capture kaka diki oyo diki ekomisi mutu zuba parce que batu nyonso na réseaux sociaux bayebisi bayebi mutu oyo alandelaka bacompte nanga aza kutu na deuxième personne ya contrôlera compte nanga eza elonga petite sœur nanga naza mibali okomoneka na ndako mobali akoleka okobanga mobali abanga mwasi ndako te mais so akomi pa mwasi libanda akomi na soumission ya akomi mwasi mobali akomi mobali ya akomi mwasi akomi mobali pardon ya akomi mwasi akomi mobali mibali oh surtout mibali abana mike tango bolingaka basi ya mikolo moto ana yakola bateke obote akuba te aza na jeune garçon aza ba 32 33 aza mwana muke basi nyonso oyo ya ye nyonso misato baza ba mikolo na ye po balobi pende kona biso pe coquette ana mwana a déjà na plus de 20 ans coquette kuta aza na koko naza contre ye te koza na koko za bien elenga mukili bima suka pembo maba koko aza kutu na koko cela veut dire ndenga aza kutu na koko donc aza déjà mukolo a moi mukete so za mwana ba 20 ans oza pe na koko donc voilà donc moi mobali ndeko na biso mobali balobi aza na ba 32 33 ans aza jeune mibali nyo basi nyonso bimi na bango mikolo na ye siko jeune garçon azobeta ba mama da azobeta ba jeune ba mama mibimba ya ba jeune boy po akende kolinga moninga ne jeune akote po guna ye komi ba remorque
Vraiment que na nenga munene te, mais vraiment que na nenga ya mikolo. Et le kisi mona mobile azana baso alingi baso bazana expérience ya mbetu. Baso bazana expérience ya ko salela yeso ki ndenge nini. A mona jeune kufanta on ne pas mikolo po mibali baso ya mikolo ba lengelaka mibali oyo baza ba jeune. Baso ya mikolo ba lengelaka mibali ba jeune, mais bozo bebisa crédibilité, bozo bebisa respect awa lobi ke beauté azaka trop soumina basi bola na boyoka e. Qui a lingio il s'apporte de tout. Beauté aza mobile moko aza soumise. Donc ceux qui a lingio il s'apporte de tout. Beauté aza genre mobile ya keleka ke musala ya tembo mokolo table ici maman. Bongo yango na ye nango. Ngana tora kambala benga mama respect. Beauté aza mobile so do lobele telemi ya telemi, so do lobele fana afandi. Avec moi c'était ça. Le quoi biscourou? Oui, le quoi biscourou. Biscourou n'emboya ya moi. Et ben là il se coupe pour intéresser ngake. Malgré na ça makabula wana azala nukaka wana azala pena ma. Et en même temps, na réalisé qui pensa 100% parce que azala qui peut jouer double jeu, abana il pour cacher. Qu'est-ce qui s'est passé? Lundi à travailler à azala toute la journée na au téléphone et sur na raté. Mais à un moment peka ba kidi ba oyo kaya moko boye au côté na téléphone aé a-t-elle manqué? A-t-elle réussi? Au tourner à Wangani. Donc, la banane comprend une position a été remise. Sors à croquetti, maman. Sors à croquetti. T'as wana soyo kangeli e beauté. Croquetti, c'est quoi? Go solana beauté. Toi, go solana été. Il faut expliquer. Comment t'as expliqué qu'à mon anani la dame elle a expliqué ça na place à ma téléphone, na téléphone. Que à la normale, il y a banane pour ça que téléphone a un problème. Ça va toi na photo. Bato bana poto ba yebi to ko ke mande au moins na poto ko so na boye ki mobile aza trop soumis ya pas na ngaza ki soumis mobile so sali mbongo ina ngati na mesa mama mbongo yango ko mona bana ne bazoza ngata miliki ya pamba bana bazangi chaussette au somba te ne ko mo sa makango comme si mo sa ndako na mbongo te makango mbongo esa na mesa ça c'est les hommes ezaki supprimer le gars ou chose ça yoka moi c'est ami sur la balle supprimer ba photo sa mariage bolingwa diki diki azomona mokete alala pongite tofandi ngana elongola oyo tellement ezaki ebele bamosusu kuko tika alongoli si mobile ba photo sa libala kotaka sina Facebook ndio sika makambo ya post wana kendo longola ngo batona na compte ya Facebook ya bote ba edike photo ya nani ya kokati ndinga souhaita que joyeux anniversaire et société alors yoka moi c'est libana nazo commander mobile yoka moi c'est nazo commander mobile ya mobile yoka balongoli ba photo nyonso ya kokati nyonso balo nyonso kaka bolingwa diki diki eme mana diki ya petit fali yango mama loba pardon dans la sac qui m'a tombé là alors moi ça libanda lancer ultimatum la coquette ko onyoko l'espoir coquette oui même na code comme toi gérer compte na ye azana mot de passe à YouTube na ye eza beauté coquette na code ya YouTube na yo compte na yo moko yo coquette on a loba yo surtout ceux qui gèrent au long la biloko le nyonso oyo géraka c'était ça yoka moi c'est libanda nazo ko commander mobile ya libala biso so to mona ndenge babala na me yoka moi c'est libanda nazo ko commander donc yo onyoko la siko moral la coquette ozué non mobali obana privé ma conversation sur la mobali na privé voir mobali donc banon en tout cas na yebisi bino mibali baza bandoki ba sorcier ya solo bolimi so ba mibali ne surtout en général yoka moi c'est libanda nde aza ko commander moi est-ce que nzoto oyo ya zuyao bile yoyo mabelo ba pese pa koketa mila ngote et pas ya o nani Rita Kimanga azwa yango te est-ce que o eza mabele eza spécial non mais la faiblesse ya mibali so combien sika kaka monika bile wana tout ça boy na boy akomika mibali nana ndeko moko mosa benga ayebisanga mama ni to moninga jamais na kokoyema na micro mobile nanga jamais na sala kango te na yebisa so za posa kende kuna libanda eska ba mesana ko yemba ngai te ne ko yemba na micro te aussi lonte kana bike micro wana ekenda ka bisika na bisike kotaka na bisika ebele vike micro ne kotaka sike ebele ngana ko koyema na micro wana te na boya ko yemba na micro po ba bêtise ya boye basi ba mona passe na mabala bande ko na ngai
basi bamonaka pasi na mabala yango soko moni mwasi atiki bomengo atiki ata na bana mosu basundolaka na bana soka neleki na bana tikala na bango parce que nga na yanga maboko pamba yonde moto pesi nga bana oyo mona mwasi atiki na bana atiki na ba voiture atiki na bana bina kei ko telengana na kena kende ko telengana refaire vie kutaka atiki na bana sundola bana na ye bomengo nyonso na tika bomengo c'est éphémère bandeko atika bomengo asundola na bana ezalaka kanda soki emati mutu mwasi mosu atabite nayaki na olata taille M lena komota taille 50 na boteli yo bana mozo pesa nga respecter makambo boy est-ce que mon bala kofana na makango mon bala makango ozo effacer ba photo ozo effacer ba photo nyonso effacer nini kaka oyo nano mona te libos na pembeni zamba kote kuna ezalaka nango ndenge nze mwana mimo bo compléter nze mwana ndenge bayimbaki vraiment ko sambusa mutu boy faut peso zonga pe na coquette okoki ko benga mandate mbanda babenga kaete so bengi mbanda omikiti si babenga ka mandate bitumba bunda yango na mobali soko ozola mobali bunda na mobali kasi ko benga mandate babenga ka mandate soki mobali azowanga na mwasi yo bengi mwasi na bo sololi pona mobali opese fait vert ako expliquer la bia déjà ça ebike mwasi mususa azali okite bote maja bia awala kisha bo wina zana yabi asa monike na zana yo e osani na sa yebi déjà nzoka tango longo wana akembangwa akwe ko sala émission mwasi nanga donc koto azolengela kote kuna pa azobondela mwasi nangai na bala ye aleli bala me de crocodile na bala mwasi nangai na bala ye eza mwasi onga na bala na lingi mwasi nangai famille limbisanga famille limbisa maintenant famille tango zoka makambo so to aboba ka bato tozaka bato ya makambo mingi pesa parce que moi so moni moi ça aux déception na bolingo omoni moi ça zo tenir au moins moi ça ko rayonner yeba ki place azalaki ezaki kaka Bible yango ezoloba ke malamu navana na ndako ezangi mosuni menaza na kimia malamu na lipa kokauka na maya lobo naza na kimia ke ndako etonda bomengo mobali amona na kate mobali kindumba mobali kofinga mobali kochola mobali kosani ya modelo bon coquette oyo nyonso ya moni ye mokamto osala nini akoyeba décision nini oyo akoza pona beauté na ye yango mwana mobali opozana no jeune garçon likambu nini basi nyonso baza mikolo na yo basi nyonso zui ya jeune azate bango tout ba grande sœur na yo bango nyonso baza ba grande sœur na yo yango mobali so asaza na guya kolinga basi ba mikolo baleki na mbula alinga kaso ba jeune te atika la kana basi mikolo et puis comment la moi ça ko assumer engangola ngo ya mwasi aza ko assumer abi oui na bimina ye to vanda ki bolingo na pese fungola la nga ya ndako nazo gérer na o salebo nzoka makamba boye pesa mwasi soni on va moi ça okala ngo soni mais mo qu'il changer moi basi baso na soni tasa na ndimi na salaki bon l'avenir nous donnera raison o to ko sola pona makambo ya lena psibino ke na rozonga makambo na zonga la kibino lelo yango bino ba to botinda ka ba émission ba vie so ko botinda lenga mususu na roya ka to sa nini to développer mais ça passe eza mawa oyebi na kati ya bolingo soko onyokoli moto zo nyokola conscience ce qui est mon miteli na miroir bien est-ce que mutana na zo nyokola ye ou bien na osala bolamu pona ye conscience a moto et ko sa raté avant nzamba juger moto conscience ya omo interpeller kabiso pe e juger kabiso pona lelo to soki na nwana na koya lisu po voice le kimulai mwana chango sozate na koya lisusu to ya koyeba tina nini ndeko mwasi Anna Maria eloko nini esali ke Anna Maria abanda kobima na beauté image ezali kama revanche à se venger pona nini to koya na ngomba la sima pona lelo to soki na kaka wana. Merci beaucoup na bien surtout bonga maman Elia Nitu so zamba Noël bosso na ko senga o s'abonner na Elia Nitu TV après avoir ko s'abonner activer cloche de notification pour que vous la notifier au rataka ba émission na bisoté. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tatanza makalusa kumuna nzamba ni beshine bana betu bon matondo
accent sana toi Sakidila merci beaucoup na ndenge bo attirer attention na bino na ndenge bo prêter ngai matoi pe miso pona kotala to pe koyoka wa bino maman Hélène Nito bye bye.